wata to torino ya tembe moto nanko Ange Michael donc tant nzamba saki Satan aki ko sala Ange Michael pour détruire Satan donc tant nzambe na tangu wera sona sala ka cheta ayebaka ke il faut Ange Michael qui héritier wata azala pour détruire cheta ja Franco Ferré azana mbwana bango vraiment na mbwa comme ja Franco Ferré donc mbwa zoninga kolia te mbwa comme mulai bonga zala ja Franco Ferré sepe okokata pour lobika Ferré donc pour mususu Jean so bengi Jean mbwa za mwa lan oteka Ferré esili donc nayebi ke mbwa na mbwa na bino azokoka kolia te mesolo abangi ya telemisima donc mato wata koto wata asana problème ni na serious scram bango tu baza bana wengi muntu beba dena muntu beba kasi eloko ano tuninga wana muntu beba pour ya wana ezo engagé ye Yannick Pompoi ezo engagé Yannick Pompoi denani kombo na ye likambo yo lobi wana ezo engagé ke bango toza na problème ya éducation toza eloko mobo soki oraté éducation na famille na yo ozo ngo na école soki oraté na école ozo ngo na entourage siko soki mutu na entourage oza eza ya mabe entourage ya nani eza ya mabe kasi sika Yannick Pompoi azalaka ponga lelo soki lelo na se comportaka bien Yannick Pompoi ndi nani kasi oyo zoloba wana eleki album nyonso po album na marché ezati dynastie ezobeta yo lisusu dynastie ezobeta dynastie 1 dynastie 2 omona banzembo ezobeta banini ezobeta neti kote ni ebeta partout na Kinshasa partout na Congo bino ba journalistes congolais vous êtes des hypocrites to copier vibratoire piano ça m'a bien parce que ça la paix boulot na bien t'es un fer à couturier fer à couturier tu as fait un refait Esaïe Lambat Asa Italie ce que tu copier hérité na ajwana comme couturier comme tailleur bien modéliste non kangani batu bazo sala d'accord OK j'ai respire on a payé lui ça yemba makasa ba vocal na yebeta anniversaire à Shakira nani anniversaire à Shakira Shakira aleke na ba sapatu aleke na bilamba yo soko zo ipsanga wana zo ipsanga elima nani elima eloko wana zo bana muto ze elima ndeni wana za bilima mai so muto atali yo azo comprendre que muto aza na ba difficulté donc nzamba za mystique donc goga lobi maloba yaki lelo olia lobo chéri nanga joua ta on a lotaki yo te wana mambaka en tout cas on a côté mambaka yampaka wasuku wana mikolo ekoma kanga ta lupango so mutako mona ko sente ekomi alcaïque moni ça ba capacité héritier donc ba tout en noir ti lelo so que partout ba to ba oyemba ba fita imana pe beta ti lelo wana ko biso derrière on za na on sous makasi te et comme vita imana stade polele yo za kana makanisa vita imana ba to ba on ta la Barça na Real à débat à propos à tenir par rapport à Blaise Boula et puis à Kofi Olomide. Donc, étant qu'il y a Aza Moko, communicateur, il y a la team Wata. Tu peux dire quoi par rapport à Wana? Bon. La team Wata est un centre de rééducation. Au moins, il y a une éducation ma bien la famille. So y a la team tellement intellectuel baza. C'est Chali Obenga. Ozong Isaouma tu tiens les points sur les i, les barres sur les t. Yangote. Et puis nazo yebisa ba camarade na nga ya ba leader tango bozo tinda batu na binu balo baka makamu boyebaka bozwa ka pe mambo batu na binu bazoloba bomemela magistrat po tango na betaka Satan de et comme ba problème batu ba koma kolela na ba bureau ba magistrat wana ba camarade ba nani wana quoi ozo lancer message na nani nazo yebisa ba camarade na nga ba camarade na ba leader Deti leader nani? On a ça on a ba confrontation. Deti nani leader nani? On a ba leader. Deti nani? Ba so baza pour cette classe no ba yeba. Deti nani? Ngana ye. Deti ozo tala bo na batune ba yebi que c'est lui l'adversaire de notre patron. Moi aussi je sais que c'est lui mon adversaire. Soki oyo nyonso ndeko na biso
Adeba Lobaki, ezo engagé. Ok. Donc, ezo engagé. Babotaka mwana, mais babotaka motema na été. Et lingi kolobate na lobi ke ezo engagé, on est na bengani adeba non, l'infraction est individuelle. Na ba point o ya makambo yo zo tunanga. Batu wana so basa ko se rabaisser parce que mutu oyo bango ba landaka soi-disant ba soutenaka aza idio. Yango wana bango bazo kopeka o bazo ko pas idio. Nani oyo lobeli wana bango ba soutenaka bango balanda. Nani? Mbwana ngati ja franco fait. Précédent fanatique lelo soko kei partout. Na bana mikie bazana ba solo vocal ya ba artiste na biso na minoko. Vous comprendre que place la kisarake album simbi yango wana. Album simba rate o ayembi danzete. Wana ko bando to libanki. Po libanki pa lota. Tellement qu'il y a le barata ibsaka ben insecte yango le kana ngobo. Wana ko mindo to libanki. Biso vraiment album ezo beta donc batu bazo se faire un album chaque jour. Tant ozo ibsanga ke o jeune nungu nungu. Héritage na jeune moto ba ko za nungu. Héritage wana na ba lekité. Mon colonel ebi nini asara na mwana moke. Héritage na caractère sera zolia atalile ki akateli elipa. Donc il paraîtrait que Inda Zara guide. Te kutu ekozala mie. Ya génération. Sola na Robino Mundibu. Yende muto za mieux placé pour ebiso jara marambo zotu nanga. Neti na niveau nanga leader. Nata super leader na maramba modelo. Ezo ne ozo bebisa diamant. Yanga na bien paka communicateur molobeli nazali leader il y a tous les communicateurs nazali leader na bango parce que bato bango balula ka presse baza bato ngana bango to sala ba ngana bango to sala ba to sambara na bango ba confortation to sala ba confortation. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, toujours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour et bonsoir. Ça dépend de en tout cas, on a Katia chaîne Nabino Bolina Kamingi, Jemima Ibele télévision, notre chaîne préférée, votre chaîne préférée. Avec moi, votre humble servante Diva Z, comme je dis toujours, Black Line, dès la presse. En tout cas, les lots ont changé, moi image, côté il y a moi musique, côté il y a musique. On va parler de la musique, on va parler de la Tibwata avec Yampaka, on va parler de beaucoup de choses, on va développer beaucoup de choses. Comment est-ce que mouvement ils s'est comporté, ils ont qu'une malade, ils ont marché comment parce que tout le monde artiste Nabiso héritier Wata Kogan de Montonatembe, il est Aza à la Kinshasa, Aza bon na Dubaï, donc on se position bien et pas mon quoi communicateur na yé, mon quoi bateau balobelaraye, il y a un pack en tout cas Montréal se cause la même langage d'anga et au forme pour que tout yamba Yampaka bonjour. Bonjour na Baspiritas Nyonso. Au baza partout dans le monde. Bonjour na héritier Wata Totorino ya Tembe. Motonanko Ange Michael. Donc tant on zamba saki Satan, aki ko sala Ange Michael pour détruire Satan. Donc tant on zamba tant ouera sona sala racheta. Ayebara que il faut Ange Michael qui est héritier Wata. Azala pour détruire Cheta. Donc on appelle ces mots de place à Dubaï. Maître Gégé moto là. Dire tine bandele donc pour dire remettre à tine bandele. Sabatu clarté ya likambu. Au moni le loto tika batu na ignorance te. Soro lobi likambu muto comprendre que sens ya likambu oyo ezali oyo.
nabi ke maître Gege monte pelaza pemena mokonzi Ibrahim Doumbia et puis DJK Bushcorp président de DJK Bushcorp 4 fois président Xavier Lopez Régine Lunga nabi ke Boussi Cornel il y a 007 il y a TB héritier Banza et puis Stoumi Akafulex Hervé Zanga l'Empera Abo Kawiti mon tonton l'espiritas conscient tout place Bozamna Claudine Tumbawe tout Beka Solution Maman Evie Gomez na Brazzaville MTN Wonder Zeteke no ya tembe batutu Adam Wata Bati Davina la Brazzavilloise Charlie Kabeawe tout et puis il y a Willy Moucheni Koda Mboka sans oublier pe nazo ebisa batutu to ba vraiment que le 15 février Igwe de la Forêt azawana vraiment talaka esika to uta to ko bosa na rango te na pesi mote na mon vieux Jean-Luc Mukoko et puis Golf Kizola grand producteur vraiment batutu balingaka la bonne musique. Famille Wenge, nous sommes ensemble. Bah, Congolais, nous sommes ensemble. Donc, tous à la vraiment. Et au la biso bien à Ebike. Pontiac Pomo, Moutunanga, Grady Goga, en tout cas. Merci, vraiment, merci. Junior qui la baxe. Donc, on a battu Yaya Ngoma, CG Chali Rubenga. Merci, Nanion Sondebo, commissaire leader. Vraiment, merci. Comment leader? Leader. Oh, leader au sein du mouvement. Baboto, on est Canada. Oh, Tikabou. Baboto, on est Canada. Deni, on est Ah! Baboto, on est Canada. Somme. Nini sous Baboto na Canada na zo biso somme. Et puis nazo singa ba spiritas nyonso oza na bonne foi ta carton miliki pour na mbwa na bango. Ja Franco Ferry aza na mbwa na bango vraiment. Na mbwa comme Ja Franco Ferry. Mbwa zo ninga kolia te. Mbwa comme mulai bonga zala. Ja Franco Ferry sepe okokata pour lobika Ferry. Donc pour mususu Jean so bengi Jean mbwa za mwa lan hein. Oteka Ferry ici donc nayebi ke mbwa na bino azokoka kolia te mesolo abangi ya telemisima donc mato azokoka solo soka bana quartier ba mili donc nayebi ke ba spiritas tout place baza tout ça vraiment ITB fait nana nazobeta c'était mon alliance jusqu'à présent nous en a 510 cas donc spiritas nyonso zala éveillé biso toza orchestre ya polémique te toza orchestre il faut totomola artiste na biso donc héritier azalaki wana président na biso na studio na ba poulain na basali bon travail ba pesi biso CDG donc biso siko il faut tozongisela héritier watana be na ba poulain na e na kotombola ba vie kotala ba vie ba écoute donc tout son album na biso na ba plateforme nyonso eza comme il faut vraiment na bi mettre Dodi Chumbu azana mettre CD Alamba ba tout vraiment ba ozalawana ba tout na bi mettre Kevin Cheval mettre CD Alamba mettre Dodi Chumbu ba tout vraiment mettre TV Igwe vraiment bokene na ba plateforme et tout to consommer héritier banza consommer vraiment voilà to consommer mon alliance et ça bongo clip eza na kati ya CDG et puis ba tout vraiment boyo kalisusu mingi Adolfo vous comprendre nini artiste à l'obé puis citoyen du monde artiste na citoyen du monde à l'oba que visage à moto ezanga ba lettre alphabet mais ce moto atali azo comprendre que moto azana ba difficulté donc nzamba za mystique donc goga lobi maloba yaki lelo olia lobo chéri nanga joua ta on a lotaki yo te wana mambaka en tout cas on a côté mambaka oh yampaka once ko wana mikolo koma kanga ta lupango so muta ko mona ko sente e komi alcaïque biso to ba ko nana beta mambaka nani solola voilà toza. On continue toza na ebandeli parlons de mouvement malgré au côté déjà makambo ya mouvement le beli mon alliance et tout comment se porte les mouvements mon alliance et puis album na biso CDG ils ont meilleur album pour l'instant donc meilleur album et puis tout ça banze mon selon Gaté selon Bafle selon Fanatique OK selon Bafle selon Fanatique lelo soko kei partout na bana mikie bazana ba solo vocal ya ba artiste na biso na minoko ozo comprendre que place la kisarake album esimbi yango wana album esimbaka te o ayembi danzete wana ko bandoto ali banki po li banki pa lota tellement qu'il y a le barata ibsaka ba insecte yango eleka na ngobo wana ko mindoto ali banki biso vraiment album ezobeta donc batu bazo sepela un album chaque jour album ezobeta prévané so ke na rond-point kimbuta ubandi bandane bandeli tina suka oyo album na biso ta ba 30 fois 40 déjà ça va donc les autres eloko to samba te non déjà ça va banzembo kitoko eza wana eza vraiment ba hymne national
La minute où tu vas t'avoir à Kinte, à Dubaï, qui est au salon Nikuna, comme ça, la même chose, il va payer Kolongwana Yamboka, Kokena Dubaï. Tout ça, l'album est riche. L'album est riche, Yakoyoka. Il faut tout ça, ça est riche, Nakomuna. Ok. Tolingi tout ça, on a un site et belé pour enrichir les sous produits nabiso qui est CDG. Yango, mon konzambo katala qui est un site où ils sont à Dubaï. Tokende to bakisa sous clip moko na Dubaï pour evimbisa les sous. Ça clip il y a chanson te chanson de na maîtrise ya titre te biso a to buka lokuta te oya oloba makambo za maîtrise na ngote non wana ya mam na biso te yango na so sali yango en tout cas ba spiritas ba hotel melo fatal moi ma spiritas ba hotel melo fort non ba ko sarate il faut le ba héritier le kana mona non boyete il faut ko le ba o eza vérité donc yango soki naza devant ba fanatique oyo basala héritier wata poaza la héritier wata et puis biso bana ya soso to vimba soki mama za potoza pour leader azala siko yaza super leader pour leader azala il faut héritier wata. Voilà, parlons toujours de la musique. Comment on a l'élo ministre Yambo cannabis ministre de la justice bazo sala opération ndobo bazo kanga bakuluna azo kanga pe bato bazo baba bêtise to bazo baba bêtise na mbo cannabis parce que bazo pesa message ya malamu te pour artiste musicien artiste comédien ba édikaka masse. Tu peux dire quoi par rapport à l'arrestation ya Robin Omundibu? Robin Omundibu l'artiste donc bato ba comprendre qui était artiste à lobaki yango moni et ça qui moi complication tant artiste à se justifier qui comme il faut yango moni aza en liberté na batika qui tranquille président Mundibs na person bote vraiment place ça non que c'est non so longwa ta face. Mais voilà comment on a moko ba communicateur puis à la team Wata ko tenir ba propos moko boya malamu te envers ba aîné envers ba aîné puis ya wenge et si ka bongo gogan a utanda ndaku so kwa ndaku puis ya ba spiritas tout mais comment on a débat ba propos à tenir par rapport ya Blaise Boul et puis ya Kofi Olomide donc étant qu'il y a Aza moko ba communicateur ya la team Wata, tu peux dire quoi par rapport à Wana? Bon, la team Wata est un centre de rééducation. Au moins ils sont autant d'éducation ma bien na famille, so yé na la team tellement ben intellectuel baza. Ba ces échali ou benga, ba ozongi sa ma to tsaka les points sur les i, les barres sur les t. Donc ngata mon côté depuis na kota na la team, ba si ba ebisanga ke finga mutu. Non na yoka ngote et pourtant so fini mutu ba ogele kuneza bato baza trop rigueur et puis strict naba na basi James Brown 007 Lucy Cornell mwana te na ligi boyete omoni boy o comprendre non mère na bongisi yango à la prochaine on ya nango le sou boyete bon soki oyo nyonso ndeko na biso ade balobaki ezo engagé OK donc ezo engagé babotaka mwana mais babotaka motema na été elingi koloba te na lobi ke ezo engagé on est na bengani ya débat non l'infraction est individuelle donc adeba il sait pourquoi atenaki ba propos wana oyo nyonso azali na wenge musique BCBG bon chic bon jardin azali ene ya héritier Wata Totorino ya tembe donc obanda na président Jibem Piana tiko ya kosuka na Tutu Kaluji na ba président Manda Chante nyonso héritier apesa bango ba respect ebele neti ngabo nde to find now nazomona nini to na koyi ko manquer Manda Chante na kati ya Manda Chante héritier azwa quelque chose nazomona eloko nini ote na koki ko manquer Tutu Kaluji na kati ya Tutu Kaluji héritier azwa quelque chose donc bango nyonso bazali ba eneme soki lelo ata bango na clan wenge baswani et concerné bisoté pour la team tozaban. OK. Et bon lelo ba parents na soki papa na yo na ndeko na ye bazobunda. Oya oyiba ndeko ne makolo non. Eza maramba famille na bango. Tango babandaka musique biso ozalaka te. Toyaka okuta ba vie basi baza non na part wana na osenga opinion nyonso batu nyonso oyo ba zo tenir rigueur pour les gens de presse beaucoup mo lo pour na débat en tout cas to retirer ma parole donc na mi ko tipé na kati pour débat c'est un frère à moi donc to retirer ma parole wana ce qui fait Blaise Boul ayoka mabe en tout cas vie les aki
excusez biso vraiment ndeko nanga débat à obtenir sous bas propos wanati. Ça va tous en biso, la vie continue. Voilà. CDG continue. OK, voilà un pas comme on a par rapport à mon mot Koloba, tu as bien parlé que non makambo ya clan ya wenge et tal binoté mais tout le monde a capé bino ba communicateur na part na bino plutôt yo ka capé na part na bino bo sans charme na rappel na tout le monde on peut faire partie na clan ya wenge. Nani, mutona. Tout le monde que vous qui au parquet, il paraîtrait que tout le monde peut y a kanisa qui yo, il paraîtrait que non au samba qui boina boy. Té. Mutona zolo baz ata ayoka bien te tige coton. A problème au skou amateur ayoka bien te. Na clan wenge ba se comporta bongo te. Muto yo zolo ba wana. Ayoka bien te za problème à tige coton. Donc wana ku déjà mama mo ezanga tina, il y a ba distraction inutile. Et puis et là, comment on a pu héritier, il faut comme étoile. Au moins, on a pu héritier, comment on peut leader. Donc, on a pu leader souné. Non, leader. Comme leader souné. Michamoulo, on a évité. Comme leader, on a bien pas communicateur, molobeli. Il y a tous les communicateurs. Nazali leader na bango. Parce que bateau bango balula ka presse baza bateau ngana bango to sala ba ngana bango to sala ba to samba na bango ba confortation to sala ba confortation. Voilà je suis leader. FM ayebi et puis to boule mutu nanga to boula yebi 4-4D. Ndeti nan bosa ki ne confrontation. Ndeti nan yo bi yaza leader yo po komi leader donc o diembeli na ki leader na ye. Oloba ki kasima mbongo yo mutu to ebisanga ke tout le monde a bino. Zela lelo héritier na génération oyo. Azana mutu a calculé raté. Mais ayoka ka musique ya mutu nyonso. OK. Soki ezali ke mutu asali eloko ya malamu eza ya kokopier ba copier ka ya malamu. Ya mabe ba bwa kaka. Donc oyo nyonso sala ka musala bien. To copier Robino Mundibu parce qu'elle fait bien son boulot. To copier Ibrator Piana. Ça m'a bien parce que ça la paix boulot na bien. Oh, t'es un fer à couturier. Hein? Fer à couturier, tu as fait un refait. Eza elambat. Aza Italie. Ce que tu copies hérité na ajwana comme à couturier, comme à tailleur. Bien modéliste. Non? Y a pas kokenda na bongo hein. Mais nazo solo la ce qui est vrai. Kokenda na bongo. Nazo solo la ce qui est vrai. Toi même marambu. En tout cas, vraiment, biso tozan a tant piste ya polémique. Biso tozan a tant piste que lobby mokonzambo ka héritier wata azo promettre biso qui a robinisa album urbain. Azo promettre biso disque ya ba musicien. Donc to komi ko mona lobby na biso qui est to mona tant ya polémique. Bato bazan a tant ko sala na bato polémique, bato bazara na succès te bato basila. Biso toza vraiment na nzembo batu nyonso bazo yemba lelo la queen nazela lina ala kaki nga ko ya pa kana linga ki o to épinglé loko komona lelo moko pe molobeli ya ba musicien mususu to moni muziki ndungu aso continuer toujours ko sala ba live na kombo ya héritier wata aso continuer toujours ko loba ko sala ba live ko sala ba émission ko loba ni par rapport ya wana ezo engagé yé Yannick Poampoa ezo engagé Yannick Poampoa ndenani kombo na ye likambo yo lobi wana ezo engagé ke bango toza na problème ya éducation toza eloko mo bo soki o raté éducation na famille na yo ozwa ngo na école soki o raté na école okozwa ngo na entourage siko soki mutu na entourage oza eza ya mabe entourage ya nani eza ya mabe kasi sika Yannick Poampoa azalaka ponga lelo soki lelo na se comportera bien Yannick Poampoa ndenani kasi oyo zoloba wana eloko oyo zoloba wana ngana tuni yo komona ke musiki ndungu kasi yango wana nalobi Yannick Poampoa na pesi PDG Evala Bumbambote maître Zet Balebele et puis PDG Mani Mwindo ingénieur Marabo Yembi Voandou là où tu es je te salue donc na biso MC Jordi Semo Gilles Semo Makila nanga dans na pesi bango mbote mam nazo yebiso eza il faut to comprendre ka biso bato to lobaka soi-disant oh lelo baba otefela ndeni ba communicateur OK toza wana poto monisaka
grandeur ya ba artiste na biso eza te poto ya kobimisa ba artiste na biso bazuba na grandeur ya héritier na comportement na ye na niveau ya intellectuel na ye ngai nakoki koserabaisser te koya na ba point oyo ya makambo oyo ozotuna nga bato wana so basa koserabaisser parce que mutu oyo bango balandaka soi-disant basoutenaka aza idio yango wana bango bazokopeka o bazoyekolepa nani oyo lobeli wana bango basoutenaka bango balanda nani mbwana ngati ja franco fe mbwana ozo comprendre te mbwana nga eza nomoro te eza caché boy te mbwana nga pinda ja franco fe siko nga nazalaka pembeni ya mutu oyo aza mayele entourage na ye batipe boka na lauréat de Bruxelles dont Pablo Angelito donc entourage na ye eza bato oyo batanga et puis bato ba moyen siko soki lelo nazoya coinsulter bato na ba émission oyo Junior Bongo Union Européen Petit Basele Arabe Limpa tant nazoya coinsulter bato omoni te ke eza gênant makambo ala timba cadre ya mboka bakonzi ya mboka balandaka yango yango tant tozoloba makambo etali héritier wata eza kombo oyo eza ya valeur il faut to s'exprimera bien donc ba genre ya makambo wana ozobetelanga na ya bato wana so soli na bango ba osola ndenga na osola te o kaka ko bordir o nini te nga naza macadam ok na bordir voilà yoza macadam ok na bordir te ozo recadrer makambo je veux que o meka un peu ko éclaircir biso parce que tozo comprendre wata koto wata azana problème ni na sérieux scram bango tout baza bana wengi oh muntu beba dena muntu beba kasi eloko wana tuninga wana muntu beba eza bato mosusu oyebi ke Kaina bomaka Abel likolo ya motema mabe donc eza na bato mosusu baza motema mabe ndeti nani ya motema mabe mutu beba nde nani kasi oyo tuninga pona loba makambo yende mutu beba ozomona bato mosusu balikabo oyo héritier wana mabolo bezo ko engager yo parce que on a tenu question ils a problème nini elekana voilà on continue balikabo oyo héritier azana yango ezana bato ebele bazui chance ya likabo oyo te yango mona lelo koma petit na bien so est totally innocent asa moins âgé que héritier wata en 15 jours héritier wata benga innocent petit na nga innocent basa marine ezala ata na mukolo moko te abenga petit na nga sa marine il faut koyeba kopesa mutu valeur donc omoni bajari ya batu ya bongo tokipaka bango te po ba musicien lipa na mwamba un peu beurreux batu un peu beurreux nani wana kasi mutu beba écart eza vitesse eza po olakisa biso ke oleki héritier wata sala album o eleki CDG Wasko olobina nani lancé message wana pas nani et pas bateau tout lelo actualité na bango ekoma héritier sala album eleki retirade sala album eleki mi ange mi demi lelo oyo CDG nanu tokomi na katité oko comparer l'album na album nini eleki album nyonso po album na marché zati dynastie ezobeta yo lisusu dynastie ezobeta dynastie 1 dynastie 2 omona banzembo ezobeta banini ezobeta neti côté ni ebeta partout na Kinshasa partout na Congo bino ba journalistes congolais vous êtes des hypocrites nani ouais parce que boyaka na critique te envers ba musiciens po ba kolisa na mutu azobeta te boyebisaka mutu ozobeta na mutu oyo ba solo vocal ata ya musicien na ye moko eyebana te vocal oyo eyebanaka ya Fiston Cheleli ye pe aya na ye aza na masi ye pa aya na ye siko ozomona te ke biso lelo miyembe biso lelo na la team miyembe azopate yangala ya zelegala boye so yoki ma ba vocal ya miyembe tout le monde azozala d'accord so yoki ba vocal ya Seda Mbungu batu bazozala d'accord yoki ya Mish Kangandu batu bazozala d'accord
Ok, je respire. On a payé lui ça yemba makasa avocat na yebeta. Anniversaire à Shakira. Nani? Anniversaire à Shakira. Shakira aleke na ba sapatu, aleke na bilamba. Yo soko zo ibsanga wana zo ndezo ibsanga Elima. Nani Elima? Eloko wana zo bana. Mutu ze Elima ndeni ya. Wana te, wana za bilima mai. O rena zo bato bengi bilima mai. Bilima mai ya kana kabasele baba cousin. Bilima mai na kabasele baba cousin. So ba bengi ba ke so boza bilima mai, boye ba bwande sa ba piaka. Po ezaka kabasele. Donc tant que tozo sola, tangi la biso bato bazo sala valeur, vont motami otangi la Freddy Mbolong. Oui, Freddy Mbolong. Wabi n'est pas Robin master na tika libumu libana. Ah, ya sala ni ya yema. Ah, Freddy Mbolong. Donc ta face. Yo sakana. Omoni biso toza na polémique na mutute, toza na polémique na muto nyonso akosala musique bien. Po biso za na polémique na batu sur le marché. Et non, il y a tozwa batu na mitema qui est au fan na raso to fan na latim tozolota batu non. Toza mutu tokolota te. Tolota pe po nani. Héritier Kabola lipa na mutu nyonso. Voilà, merci beaucoup Yampaka. Tozo Kenabi, Tozo tendre vers la fin, il y a émission Nabiso. Comment on a créé Tozo na début il année ba des commissions tout orchestre mususu ba bimisi pe ba bimisi ba liste na bango to ba bimisi ba pesi ba programme na bango ndenge ni ba rotambola na année oyo ba bimisi ba nya ba tourner to moni côté mususu côté cette tournée européenne bimi ba robeta place bonya la team wata bozo proposer biso ni cette année et bongo biso po oloba nanga makambu ya tournée à la team ne tobeta il faut tanga biloko yo tangi wa. Non, ils ont exemple na pesi, ça n'a rien à voir. Ils ont exemple na pesi. Ça n'a rien à voir. Yebisa bisope sama baby amemaki orchestre na ye wana oyebisinga te. Parce que oyebisanga neti tourner ya bango poto sala na ngoni. Non, nga ils ont exemple nga na pesi pour que na so lingi oloba mamwana zela batu ya artiste fali pupa tango ya otuna po ya latande artiste fali pupa na nzoto. Donc biso to wana biso na mutute to sala na biso na ndenge na biso et puis to zwa ba visa ebele koleka batu na ndenge na biso et puis biso ba danseuse ba kenda ba vacances na poto na ndenge na biso biso to yaka na mambo ezaka difficile na ba orchestre biso siko to sala rango omoni loko epesa difficulté biso sala rango biloko batu babangaka lelo clan wenge o ya bana o nyoso to bini na wenge ba koma ko banga visa biso to yeko déverrouiller code. Et puis tozali sous première orchestre ya bana oyo ba uta na ba orchestre tobeta na Turquie. Biso beta na Turquie. Tobeta en Espagne. Ozomona tobeta na Belgique. Qu'est-ce que vous nous proposez cette année? Vous bimisi des non to kité non. Année oyo programme nan to pesité mais to bandaki to sisaki année na table $1,500, to bandaki année na table $1,500. C'est du waouh déjà. To sisi année na $1,500, to bandi année na $1,500 et c'est long. Donc c'est vraiment long na ebike ba spiritas nyonso. To tsaka matoi na ba télévision na biso, na ba téléphone na biso des réseaux sociaux ezalaka. Mokonzi mboka a opesa programme. Tant on opesa programme, biso opesa programme te après to longola. Tant on opesa e ozala bongo. Et puis tournée européenne eza ba mboka eza ebele o il faut to beta. Eza non marambo. Il faut faire d'année, tout réaliser après, tout relancer na biso. Voilà, tu me un peu que zonga na toza so kana bandini na ni utkoleka 2024 to mona ki non wata na ndeko na biso maestro na confrère na yeba sala musala moko maestro bango nyonso baza ba leader ba ki na mwa nungu et tout mais comment na wata konzima to ko yamba musicien to donc un chef d'orchestre oya wuti et pas confrère na ye wuti pas collègue na ye ko yamba ye et loko wana comment na ke pona bino eza malamu to ndenge ni te ba diversaire héritier bazana na ba Côte d'Ivoire ba na ba Kenya na ba Zimbabwe na ba Cameroun ba diversaire ne bangwana tango zo ebisanga ke o jeune nungu héritier za jeune moto ba ko za nungu héritier zo na ba lekité mon colonel bi nini asalaka na mwana moke
héritier aza na caractère soki azolia atali leki akateli elipa. Donc il paraîtrait que yenda azala guide te kutu ekozala mie ya génération sola na Robino Mundibu yende muto akozala mie placé po ebiso genre makambo ozotunanga neti na niveau nanga leader nata super leader na makambo modèle oyo ezo nde ozobebisa diamant toza na capacité oyo te capacité oyo ozolinga otunanga eza na bato baza na capacité oyo bakoki koyebisa yo. Mais oui, biso tozala banzembo ba chinois te. Biso tozala banzembo etikalaka éternellement. Wana olo banana na sa banzembo ba chinois, wana olo banana. Te nazomonisa ba capacité héritier. Donc ba tout en noir ti lelo. Soki partout ba to ba oyemba. Ba fita imana pe beta ti lelo hein. Wana ko biso. Derrière moi ça na on sous makasi te et comme vita imana stade polele. Yo zaka na makanisa vita imana bato bakoma on tala Barça na Real. Voilà. Donc comme la sous émission na biso là c'était Yampaka en tout cas merci na Béonion Sobalandi Jemima Ibele télévision, merci na Baïbolinga Kadiva Z Black Line de la presse. Bon continuer ko s'abonner, bon continuer ko partager, bon continuer ko liker puis ko commenter Yampaka to comme na sous émission inviter ceux qui osa makambo bakisa tout monde de la fin ou bien ba pierre ya ko jeter pour que tout clôturer. Ba spiritat même moral. Nous sommes un peu simboté vraiment place Bazali. Parce que l'État même idée tout ça together. Tomatisa ba vie na banze monabiso et puis tomatisa ba écoute na banze monabiso tolonga vraiment na distraction. Ba classe o batu bazolinga ba kotisa biso yango te et puis nazo yebisa ba camarade na nga ya ba leader. Tango bozo tinda batu na binu balobaka makambo. Boyebaka bozwaka pe mambo batu na binu bazoloba bomemela magistrat. Pourtant on a bête à Satan et comme on a un problème bah pas comme on roule là na bureau bah magistrat wana ba camarade banani wana quoi ozo lancer message na nani na ça ba camarade na nani ba camarade na ba leader ndeti leader nani on a ça na ba confrontation ndeti nani leader na ba leader ndeti nani ba ba so baza pour ça éclaircir no ba yeba ndeti nani ngana ye ndeti ozo tala boy na batu ne ba yebi que c'est lui l'adversaire de notre patron. Moi aussi, je sais que c'est lui mon adversaire. On a bêta qui va dada pas. Alphabet, combien de lettres? 26 lettres, citez-les. 1, Tina 23. 24 exact. 25 exact. 26 exact. Oh là 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 là. Ah ça on a. On a un alphabet. Zenoski. Oh bah alphabet français. Président Ukraine, Zenoski. Kandaza mkusebo alphabet passe ayebite a grossi comme matina 26 masaso boso beta ezokota nango na risite so risa suka ta bal moko buaki boleli loka boyebi bolela jafa ko fera lelaka sombela ye kibuki alia ta boko lelaka era ngo ezoko alelaka sombela ye kibuki alia oyebaka. Merci. Mambolo baka nanga. Ozo salela ngote. Mais na pesi ba fanatique na biso nyonso ya la timbote na osenga vraiment batutu avolala. So oza na problème ya love yoka citoyen du monde. Surtout so yoki sous la queen, yoki Adolfo. Zongi sanga bébé siko Joaquinga. Donc locataire kutu ba pesa ki préavis na bayer na e akanga bisaka kendi. Donc ezana ba maloba wata lobi biso zoloba makamba lelo toza biloko akalate nde banzembo banayemba na batinel na balibinzo musique non voilà wana kuna bazaka leader ayemba mais batu bazoyoka banzembo wango te. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, merci Yampaka. Merci Nabalandinio Soya, Jemima Ibele télévision, tout comme l'émission na so émission na biso. Ceux qui ont aussi plaît qu'une émission est le lot, commentez, likez et puis partagez. Bon continuer kolanda biso chaque jour boko zanga ba nouveauté, boko zanga maye yako talate. Nangana bino to kutani.
Mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24h information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.